mais siko odile ozolobaka osufra na siko biso bato to souffra na ye ngana koloba ngani ki a voyagé sans raison ngana koloba nini siko tango ye azo réclamer que manika ke sans raison c'est que pour ngana loba nini yo badani basala héritier campagne mabena Martine ezai banani yo na muto apesi valeur memi poto te est-ce en réalité makambo ya sala wana mukile mona ngo te est-ce que les places ozo pesa bino ba valeur batu bisu bana ba posa ngo te toi tu étais où au moment Carmel Ode a souffert pour héritier bino bazaki wapi toi dadi moula coûte non tchate parce que dadi moula c'est un des muta wenge révolté à grande héritier donc cause appelle ba 12 appel normal pour comprendre que la vie il faut maintenir aussi comme ngana on akenda poto te siko odila olobela poto akenda vanga auprès ya héritier ngana on akenda poto te po batutu bakenda poto wana mutu mwaza na héritier koleka nga a créer lisolo na héritier koleka nga azate mais bakenda poto héritier même bango poto wera lelo botika ba sakana na bona be terrain na bino nde wera comment humilier pour ça qui nini qui achète na futa qui ata moi moko ya la samba place bimisa bino lelo so bozaki ba millionnaire ba grand chanteur ba bon chanteur na ba mbongo wana boleka bolakisa ba papier o bo futa ki la samba pour héritier tous na fête bana na palais de mapata ouais OK héritier totala kaka relation na ye na wera ndenge za bel et bien fonctionne. Oui, rappelle que qui héritier théâtre a bien voilà. Mais oui, rappelle yebi kaka héritier a koko pesa batouana valeur jamais. Koleka nga. Wera yebi. Na wera makamunde kona miso mosa zolo ba. Wera yebi oui. Wera zo kamwa ouais. Ezo utawa. Pour 13 12 15 triangle losange bapanzi yango na diagnostic nanso na yebika soki tobeti code route il faut héritier azala héritier ayebi ndenge nini mpe soki nasengi eza bongo tokoya awa te mpo tosekwisa bamort jitwa kufa ozokompoa po motu tu te akanisa lokola soki aye koloba nde asekwi te là oyebana pona ne pose aka chanteur mais chante c'est tout oyebana pose aka chanteur mais chante parce que toi baza ba recrutement na biso ngam na recruter bango na ba mais faut le biso ngo au recrutage toi mais kasi na tonia oui bon biso nde tozaka to uta maison mais na nyama ouais na ba dino bas OK voilà donc biso ba to recruter bango to Washington yo kutoza faut pesa biso lumière ya biso tourne kasi bango to ba ilusu machuda ba shibida kasi biso nde to recruter bango yango na oyo biso bato ba payer ba billet pour ba surprise eza ya danger pour toza na ba comédien toza pe na ba journaliste toza pe na ba to le 21 septembre yo kaka te na bina par na ngana yo déjà ozala voilà très bien yo ozala ka déjà ouais et surtout que na les solo na beta c'était eza événement parce que ça premier concert il y a pendant la carrière il y a héritier Watanabe a beta la carrière na ye en tout cas azo mérité ba soutien voilà début à carrière voilà azo mérité ba soutien et a ba présenter bino les meilleurs na ye voilà parmi les bons il y a le meilleur Général Investment Service, une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe.
GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonsoir amis fidèles, bienvenue sur nos antennes www.africaelengi. Je pense que vous nous suivez un peu partout, à travers le monde, à travers le pays. Aimables fidèles internautes, vous qui aimez cette émission, Jardin des Stars, une émission socio-culturelle qui nécessite toujours à vous donner les informations à travers les pays, à travers le monde. Encore une fois, bienvenue chez Mike Lokamba. Vous êtes déjà en direct sur www.africaelengi. Mais comme vous le savez, cette émission, mesdames et messieurs, a été toujours conçue par vous, une émission des chroniques musicales, une émission qui nécessite toujours à vous donner les informations sur les actualités musicales. Nous sommes avec notre invité, avec qui nous aurons quand même le temps de parler sur cette production qui aura lieu le 21 septembre au niveau de la scène musicale de l'artiste Héritier Watanabe. La seule date à retenir le 21 septembre au niveau de la scène musicale. Nous sommes avec Mpaka Lingomba, l'ancien très vivant. Il est parmi nous sur ce plateau de l'Africa Elengi TV, avec qui nous aurons quand même le temps. Il y a Solola autour de cet album où ils ont cartonné déjà, Chemin de la Gloire. Qu'est-ce qui se passe pour le moment? Il y a certaines personnes qui ont déclaré que non, en termes de promotion, ils ont senti vraiment Chemin de la Gloire Chemin de la Gloire. Donc voilà, il est parmi nous. Bonjour Mpaka Lingomba. Bonjour Lokamba Mike. Oui, bienvenue dans cette émission Africa Elengi TV. Mbotepe Nabao Balingara Ngomba Paka Charlie, ancêtre vivant, les seuls ancêtres. Voilà. Nabao Balingara Ancêtre vivant. Nabao Balingaka prêtre Mboka, la Poulka, maître supérieur. Ouais. Bambote na yo pe place aux alliés, bambote na batutu balingaka la bonne musicale, balingaka actualité musicale, bambote belé na batu balingaka yo pe Lokamba, bambote belé na Chamasunda, Apoka Chamasunda ya mère na biso Mireille Eleka, Tite Madidou, Didombala, Asia Agito, bambote na bino place aux alliés, Royo Malenzo, Eliane, bambote na yo pe place aux alliés. Mon directeur Trésor Simbi, Patrick Eboussi, Bambote Nabino, les CG Camille Richard Malobo. Bambote na peu place aux alliés, Easy Solution, Bambote na yo, Bambote na mère, mère, 3 fois mère, Harmonia Ngenzi, Bambote na place aux alliés, Harmonia Kikani. Merci. Voilà, Bambote na batutu bazota la biso, Bambote na merci pour la première dame de Lausanne, la maman de Ridge, Andy Lowawa, un enfant pas comme les autres, Motema Vego Belisha. Là, je salue en passant à Lionel, le vieux Lionel Ditamba, donc big salutation à yo, et pourquoi pas na Pesambote na papa Philippe Ntimba en direct qui est à Lyon. Alors, tout ce qui a invité na biso Mpaka Lingomba. Boni mouvement orchestre la team Wata, les autres se comporter comment? Ndongo yebi la team Wata depuis et banda ezala toujours na al nango ya
première position il y a musique congolaise il y a koyeba ndenge ya ko leisa baoyo bazali bamélomane ya bonne musique bilei oyo elekisaka bango libumu te bilei oyo esilisaka appétit avant te bilei oyo ebakisaka appétit ezoko se comporter bien toza na maki na initiative ya ye moko mokonzi ya mboka prêtre ya mboka nde tobombi bamasa na biso na niveau ya pigeon. Ah d'accord, Makeza na pigeon. Makeza na pigeon, makambo to ezoleka bien. Très bien. Tous on a fait quelques images, oui. Nangola Nzambe makambo to ezokende bien, orchestre eza bien. Tous préparé scène musicale. Eza na niveau à Paris, France. Batutu balinga la bonne musique. Tout le monde oyo aza soifé à la bonne musique. Tout le monde oyo akotaka na be azalaka soulagé na ba mélodie artiste ya prêtre mboka depuis abanda il faut ayebaka ko bonga mapona scène musicale. Voilà. To koma wana na scène musicale au lobby que Maki ezoleka très bien. Trop bien. Voilà, to monaki to mona ba séance ndenge tozala et surtout ça la biso bien harmonie ya Maki nazo mona tout le monde baza presque na kati ya Maki. Alors, to bananon tozo na album, cet album qui Chemin de la gloire, comment se comporte Chemin de la gloire? Chemin de la gloire, ils ont se comporté bien. Siko tozoloba soko tali na ba na ndenge musique ebetaka. Otali pe na ba hit na biso ko banda na Congolia au mona que Chemin de la gloire aza toujours premier. Azobeta bien. Chemin de la gloire, Aza premier album, Aza premier Banzembo ou comment? Je sais pas. Aza premier na Banzembo, na album, oh ebimi. Chemin de la gloire, nde mutazo ipatete. Ah d'accord. Azo tekama bien, azo kende bien. Pour ba misusu déjà ba bimi saki. Pe toza bato tokoki kozala comparer na batote. Comparaison bongaka o ya bimisi liboso o ya bimisi mbala moko yo bimisi na même date. OK, très bien. Ba misusu déjà ba betaki. Ba misusu pe ba betaki te. Ba bimisaki mais ba betaki te. Mais disque mususu pe bimaki et betaki. Betaki ouais. Et fandi pe na terrain. Mais ton chemin de la gloire est et ko longola te etiki bino bo betakaka. Mais beaucoup bêta les sous mingi tende bobanda ko bêta pour chemin aye. Ah OK. Aye na gloire na aye la gloire maintenant. Alongoli binote. Alongoli binote atiki bino kaka. Adimine bino kaka. Ah, la puissance. Très bien. De la gloire. Très bien. De la gloire. C'est pas l'explication. Ouais. De la gloire. OK. Mutu moko longwe azate. Très bien. Mais bolembi kaka pour chemin aye. Très bien. De la gloire. Voilà, de la mélodie eza. Mélodie ne bundaka. Texte. En tout cas, j'ai aimé même la conférence, lors d'une conférence de presse, il y a Héritier Watanabe, il y a tout une question. D'ailleurs, on a félicité l'artiste. La qualité d'abord, il y a studio, et puis qualité à son, on a test à Pessibiso. Ils ont vraiment merveille, ils ont un album qui est Chemin de la gloire. Alors, ceux qui pensent aujourd'hui que Chemin de la gloire, ils ont bétaté. Oui, ça va. Au moins, trois genres ya ba fanatique. Ba fanatique baza ba pro accro ya musique moko boye bango kaka pona bango ka lokamba baza ba misusu baza accro ya lingomba mpaka aux trois dimensions te bago luka koyeba paka ngoma pele logo na ye toki accro na nini papa on comprend paka lingomba moyen andima ezana ba fanatique oyo ba mela balangwa la bonne musique. On comprend? Très bien. Bango ba mela ka ba multi fruits. Ekoti pomme, ekoti goyave, voilà. Ekoti nini, ba gogoye ngope. Na moi j'ai au comprendre raisin basangisi babendi pe manga wana metu fruit wana ba fanatique baza vrai très bien bango nde bazo consommer chemin de la gloire très bien pe ba fanatique ngo bazaka toujours plaisir baleke belé koleka ba cro au comprendre Ndule
toyoka yango na esprit ya motema mabe te na pe na esprit ya fanatisme te so oza fanatique mondima eza te fo yoka ndule bamiziki oyo tobeta awa tomona mpe diske moko ezobeta ebimaki pomba badiske ebele ebimi diske wana emelaki yango okomprendre badiske ezobima vraiment ezobeta ekokopusa ata pembeni te omoni makambo yango yango ifo tozalaka conscient. Voilà, Balobi vous a plus critiqué côté à Nzembote, côté à TSTT, côté à qualité à santé, vous a plus critiqué aujourd'hui côté tali à promotion. Promotion par rapport bazo la promotion te yo lingi promotion nini. Promotion ya nini. Pour disque DG Kangi. Ekoti baba, eza na besoin ya sous-bassement nango eza. Sous-bassement nango eza promotion te honnête walo baba bimisa ba panneau lisusu e mata. Ba banderole mata lisusu te. Sous-bassement nango to ebindeni to tindika kango. Malembe. Azozwa ba clip, bazo clipper. Artiste afandi te, artiste aza déjà au four au moulin ya ko clipper. Prêtre Mboka au moni clip à Novelas déjà un nouveau clip il y a Novelas Makambu oui, ba clip à bongo ezebele te design habillé makou mais rien à commenter rien à discuter c'est tout au moni musala il faut osala kango kaka bien le kamba yango moni nazo benga batutu balinga la bonne musique la bonne musique oui ba o baza na Irlande ba o baza ba kota Kosovo ba o baza na Grèce oui leti masa nanga sandi correcteur na Grèce a okita na ba petit na ngai o comprendre ba Sony Kaninda bako kita bako yandule na ba petit na nga fispa bako longwa Grèce bako ya batu bazana ba Bulgarie bako ya batu tout bo poussa na bo pe ya ba bien na bino déjà en ligne boko ta na site scène musicale boko zala orienté na achat ya billet voilà. On comprend bien. Qu'on rate événement. Non, je pense que ça événement moko. Eza événement batutu. Au moni yokanga po yo na nino mona keza événement. Ouais. Batutu au moni babeta na mikili. Babeta déjà. Dans la peine tout on anticipe la différence maintenant il y a héritier oui s'il vous plaît wata ke na mikili ko réaliser album ouais yango moni album yo moko lobi batu moi ba critiquer mon son exact moi ba critiquer yango na clip na sonon biloko to exact na ba test exact pourquoi tout le monde ba regisaka na Congo kaka basuki Afrique mais la différence avec l'artiste, même à équipe Mobimba, na poto, rien que pour. Ah non, mais tout le monde est quand même. Tout va travailler dans studio Marcadet. La plupart. Ceux qui va une occasion, que bazana tournée moko européenne, que va Québec tendait basaline va profiter, bah. Ayozolo en terme il y a préparation studio. Oui. Héritier ça les seuls musiciens au alongo la raba musiciens de Kinshasa. A réalisé album à l'étranger, en Europe. Il y a une bonne qualité. D'accord. Première différence. Héritier, elle a un Olympia. Batu bazara na nzala na ye abeta te oui via ba combattant bayaka ko bundisa événement réveillaka déjà conscience au moni place moi na mai pa ekotala eloko nini héritier azangisaki po abeta ya fouiller tango ye abeti elembisi pe moral ba combattant muto apesaki elengi ezalaki prêtre Mboka. D'accord. Donc moi na mai abeti. Masa wana pe abeti. Batutu bazozela prêtre Mboka po etikala ka bongo. OK. Donc prêtre Mboka oya bango déjà ba beti. To moni bango totali bango. Bino boya skona nini? To koya na makambo bango bazangisa. Comme quoi par exemple nous avons vu la première des choses biso toza sika. Sika, ça veut dire c'est la toute première événement il y a artiste un groupe na sol européenne eza mabe makasi papa eza événement et papa misusu wana ba beta déjà d'accord mais pour un artiste eza
événement. C'est que Moutokoko raté. Voilà. Premier concert et après Tramboka, Natim Wata Mobimba. Donc le 21 septembre. Le 21 septembre, Soki Osombi billet aux Arana Suisse, c'est que Baloka. Très bien. Allez déjà Somba na yo billet na yo. Voilà. Olingato ya hôtel Maliboso na barricade. Okoma kotala elambe tula osalika émission libanda po ba mono ndiro zalaki mais na kati o raté événement. Très bien. Somba billet na yo. Na olingato zo na place wana pour télé en terme ya promo ya billet, il y a billetterie. Ils ont les cas comment jusqu'à présent. Alors tous on a yemoko artiste Héritier Watanabe. Quelle place qu'occupe actuellement Héritier Watanabe selon un Pakalingomba? Héritier le lot tient la place na musique congolaise. Mais papa, mon artiste a l'oukaka place kenga naza na place nene na musique congolaise. Artiste a déjà leader congolais renommé reconnu mondialement. Akoluka sous place te na musique ya Congo. Actuellement na Congo na zala nani te. Artiste déjà il faut que l'ongolais na Congo déjà gagnant. Aza parmi ba 10 premiers. Aza parmi ba 3 premiers. Aza parmi ba 2 premiers. On doit comprendre entre les Kakawana Zobina. Il est présent. Mais aza présent. Il faut que koyaka na ye kaka ko comparaison moko mondial. Ka ye na world mondial aza 40e. Ye na boye azo ya ndenge nini. Wana nde toko fungola ba vision. Na Congo ça déjà grand, Zambia kaya ko sakana te. Partout à betaka, partout à kotaka na Congo ko tchena. En plus moto a betaka ko le kabiso to monite to za na maki to zo rejeter. Au moins que ba kermesse César, au moins to beti. Na zo mon abinoté hein. $22,000 to boyango. Ba $15,000 to boyango. Ba 32,000 to zo boyango pour na ba concert aux mona kaka. Pour na nini? Pour to pesa batu. Bilei oyo to zo bongisa une fois pour toutes. OK. To koko goutisa ka bango to ndire malewa. Te gastronomie lingi bongo te fanda ba ko pesona no entrée. Vous comprenez? Très bien. Moi salade, moi nini fungo la ventre pour tangu bilé koya. Yango moni ba concert mosusu yo to beta neza lokola ba entrée. Tim wa tezo na damage. Bozo ya menana na consistant. Mon toilé a déguisé mbimbi moko bi non. Il fallait que kaka la tim wa ta po tozo ya na musique. OK. Tozo ya na musique. Wana nde place bato ba comprendre que te mouvement à venir, mouvement à venir. Voilà. Place Tokoko Fanda. Place Biso tout Tokoko tia esprit. Et ça et pas. Mais batebele bazela qui Héritier Watanabe na salle moko ya plus de 10 000 hein. Oui moi le bail que non seulement ko beta na ba salle où ils en a c'est à 10 000 mais bat pas comme ba moni Héritier qui annonce la salle il y a 6800. Papa ndeto lobaka mbisa liaka eloko ekoki na mongongo na ye ba ni soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye koma papa tozolinga te to benda sujet ya bato pourtant to bandolo babongo sali ya 10 000 sali ya 15 000 to banda et comme on dirait to bando critiquer bato bato ba sala o baza nango ya kosala biso pe to sala o to za nango ya kosala ko bete silité ko beta et soki na scène te o comprendre ligable ba fungola ngo na ba carton ebele te oye ba koza na malgérance okoko koya ya moni bato ebele ba betaki rideau réversé bango. Okay. Rideau. OK. Bato tout ba betaki rideau réversé bango. Bozo mona ke bato ba betaki rideau et réversé. Rideau et par rapport voilà sur ba concert ba concert par rapport ya nene ya kowele ça. Omoni Louia Derlin dans South Africa maître full donc toujours sur la na président Kabo tozaki na Kim Salum na Gaël Sugar vous comprenez na Fabio Capello Bandal bazoye bisanga ba bipaka course ya 32 tours
babandango na précédé il faut bandango malembe masananga Isarei abisinga lingomba paka salle de Jésus kotonda po biso tout ozo payer ba billet ba Olga Ndombe ba Sandra Molai ba toi format tout bazo payer ba billet. D'accord. Évolution maintenant, il y a scène musicale Toscali jour J jour pour jour, donc voilà Toscali juste dans un mois Potokota dans le mois de septembre oui, ça, le 21 septembre. Évolution, il y a billetterie, c'est comment ah ozo le ba que non et barido au koto barido bozo prévoir nini na billetterie na bino bozo prévoir plein bozo prévoir sold out ou comment plein ça déjà plein ça ba billet zote kama ba joki vuila bazo somba ba billet ba ange noir bossa mboka ba tutu bazo somba ba billet na ba kwentu mokili mbongo azo somba ba billet ozo comprendre Trezeguet Muzala de midi atindaki déjà de midi atindaki déjà mbongo na ba billet de patron Cisco Kitenge millionnaire en dollars na Zambie il est déjà Nadia Kibala atindaki déjà mbongo na e il y a 50 billets pour na batutu au Congo la batutu ko banda Zambie ba homme d'affaires tout ko banda Zambie ti Lubumbashi Cisco Kitenge diable batutu bazoya les millionnaires Yannick Kini à Rombox l'homme qui détient il y a koyana ba junior la vie azoyana ba Massaro Tegras azoyana ba Ibra azoyana ba Trezeguet na ba Trezeguet Mutu wa dollar. Vous comprenez? Otangi prince de la ville était. Azoya wana office Mosusu. Rombox prince de la ville. Ah Rombox azoya na ba jeune maître Mike Ndembo. Mozuya passe. Vous comprenez? Rombox azokota na ba bedachou. Rombox azoya na ba Skoda. Vous comprendre? Hervé Pongo Skoda. Rombox agomemana ba Didi ba Easy Solution. Rombox azo memana ba Malele. Vous comprenez? Ouais. Rombox azo même équipe mobile plus de 100 personnes pour un événement. Tangelinga Mohamed Molekate. Na part ya Mohamed Moleka le prince de la ville. Voilà office Moussous. Wana pe office Moussous. D'accord. Et bon, bazo mema batune ba dernier Louia maître Faux bazo mema président Kabo ba Clarisse ba Fabro ozo comprendre ba Lex Mulimbi bazo yape o comprendre ba Guilin Kapongo administrateur millionnaire humble azoya très bien ozo comprendre ba to forme tout ba koya ndule na moni concert on a ego 500 en tout cas ba te belé hein toute couche au barouta de partout ouais ba Hollande ba Switzerland ba voire même ba Canada ba ndeko ba oya ba Krisewelo ba koya ba ikenzinga fwandu ba kozana na ndule ba commanda pupu ba kozana na ndule ozo comprendre ba to forme tout ba kozana na ndule Daniel Yamba maître plein. Très bien. Alors, comprendre, David Yamba Torozana Bangon Andoule. Batu Torozana Bangon Andoule wana Babi Magate. Ozo comprendre ba petit nanga pipo ba Rosana Andoule ba Keli Mouloa. Ozo comprendre ba Alpha Chako ba Papi Chako batu ba fena biso ba Ibranga na obibisana batu ba Bimakala ba Fabio Capello Sumbiri Tukiri. Bakozana ba Charlie Mafata bakozana Ndoule ozo comprendre ba Frankie Kerok na ki pasteur to ya na auto prier na salle o comprendre ba ne moi la bakozana Ndoule. Voilà jusqu'à présent botegi combien papa sur 6800 yokota Google landela yakana récite na yo ya vente non expertise na biso pezali na tuni batu basomba OK kende ko somba somba billet bato Irlande basomba billet bato Suisse basomba billet bato Hollande basomba billet États-Unis d'Amérique c'est le temps Canada somba billet et ça événement et ça makambuton et surtout que na beta c'était et surtout que na beta les solo na beta c'était et ça événement parce que ça premier concert il y a pendant la carrière il y a Héritier Watanabe a beta la carrière na en tout cas azo mérité ba soutien voilà
début à carrière. Voilà. Azo mérité ba soutien et a ba présenter bino les meilleurs naïe. Voilà. Soko raté ça dans concert tendet banzembo yoka déjà ya balbum te o eza événement. Mais na événement il y a le 21 septembre tu retrouver Nine na kati. Yo ya kande. Yo yaka soko yete okoye bandeni eloko oyo ko retrouver yaka batu basomba billet lokamba tinda batu basomba billet pour ces événements. Voilà, déjà yo moko ya. Voilà, déjà billet zote kama na Fnac. Ouais. OK na Fnac bon zo ba billet il y a le 21 septembre avec l'artiste Héritier. Ouais. En même temps na site officiel il y a scène musicale vous pouvez en a procuré le billet déjà dans le site il y a scène musicale. Très bien. Alors, Torozonga wana rapidement. Aujourd'hui, tout le monde a un concert en les capés de part et d'autre avec certains invités. Héritier Watanabe, pour le moment, bah invité na bazali ou bien Barozala. Ben invité kutu ba koma koya bango moko pe. Pour ndule, premièrement na ndule. Et là, il y a bosso invitation. Pour honorer. Oui. Mais ça sera vraiment important. D'accord. Inviter les musiciens. Partout, musique et bêta. Partout, nous les avons. Si vous avez un soutien, vous avez un master Los. Serge Mabiala, alobaki akozala. Serge Mabiala. Vous comprenez? Est-ce que vous souhaitez Bato oyo andimi akozala. Solo. Voilà. Akozala nae. Voilà. Akozala na ba Mike Ndembo. Très bien. Vous souhaitez pe nakalo kola ya Weranson par exemple. Tout le monde a fait rego la bêta 100% benga Weranson et ça là qui moi makelele et pas ya Batou. Tout le monde a même Jibin Piana lobaki ango alobi que le lobano bazo prétendre que toza ba papa na bango sur le plan musical mais là ba bêta ba concert. Est-ce que va bien que ça rabisso? Bozo pensez que bien que ça Weranson. Bon, qu'on pensait que bien que ça Weranson, qu'on pensait que bien qu'il s'agit bien puis on a compensé que bien qu'il s'abambiaka et ça bureau. Vous comprenez? Oui. Ah, tu as comme martelé pour l'événement. Oui. Parce que tu as fait couleur puis événement et on n'est que ça là. Pour les Olobama. Couleur événement pour Ezala Elengi. Oui. Pour Ezala Elengi, il faut Ezala Kaka à couvert. Il faut bombama. Et là t'enveloppe nango. Ce qui là t'enveloppe nango. Tant que tu vas au fungo là, ba koti, ba bimisi, ba tangi, ba moni. De ba hôtel là. So na somba ki billet. Yango na oyo biso ba tu ba payer ba billet. Pour ba surprise ça. Ba surprise ça y a danger. Pour tous na ba comédien. Ouais. Tous na ba journaliste mususu. Tous na ba to format mususu. Le 21 septembre. Yo kakate. Nabila parle nangana. Yo déjà osala. Voilà, très bien. Yo osala déjà. Ouais. Na batu musu baza na moi ba difficulté, facilité net yo te. Ba kozwa pe poids ba kozala. D'accord. Au moni événement il y a le 21 septembre. Na batu tout ba omona ke na zo bandela ko do bango. Que a wande to chamisu. To ba mère na biso alina movaro ba koza. Vous comprenez? Très bien. Togoza n'a pas choisi Matata. Le vénérable maître choisi Matata. À Kozala. Vous comprenez? Togoza n'a pas. Poison Ozala, Kaskasereka. À Kozanga te Fukushima. Ah, Fukushima. Tozala na. On est bombi à Fukushima. Poison Kasereka. Dangerous. Voilà. Fukushima. Poison Kasereka. À Kozala. Tokozala na batutu ba trésor Olangi le PDG à Kozala. Kelvis Nkoyi, le roi lion, 3 fois roi. Il y a 3 pays. Na Kenya roi, na Tanzanie roi, na Congo aza roi. Kelvis Nkoyi. À Kozala na ndule komema batu. Ya mbongo ba homme d'affaires ou nanu ba bimate. Dauda dada. À Kozala. D'accord. Bato forme tout ya mbongo bakozala. Dr Kinkani akozala. OK. Vous comprenez? Ndou les a kitoko. Ndou les a bien. Mais bato est-ce que que Totsikali na 1 mois seulement? Ouais. Pakalingomba c'est bien bon, aux les tout le temps à la télévision, ça prouve que aux ça la vraiment promotion, il y a concert pour les gars dans meilleures conditions. Ouais.
mais bato basali moi remarque moko jusqu'à présent ba sport mo réseau les canaux té o yozo définir que concert vous allez le 21 septembre tout le monde ba sport té il y a nini il y a concert il y a scène musicale qu'est-ce qui se passe au moni bato balingaka bato basala makambo na format moko OK ah bino bossa la format wana té oui bossa la au moni concert ça sport au moni collection sport oui hein na tanto bandaki sport pe linga elemba même bato na télévision banga balemba sport un mois oyo lobby oui tozaka na un mois d'accord yango wana yo lobby mais aux autres la tête nous les a le 21 to tiré na un mois so to martelé 20 jours avant fin il y a événement et on l'a moussali sous. Ah c'est ça c'est ça qu'on matraqué. Oui, to qu'on matraqué. Événement bah ça là on bon côté. Événement pib et zambon et la dépense. C'est une dépense il faut qu'on débloquer. Il faut qu'on bah n'engagez on taquer pib. Déjà pour communication et pas à partout. Bah et déjà qu'il y a événement ça. Pour nous repérer ça bango soif. Oui. Biloko ane koya na sima. Nyon surtout les a prévu. Sport, biloko to eza prévu. Ah là c'est bien. Tout là c'est bien. Là c'est bien. Pe affiche finale. Oui. Eza voilà parce que congolais a rappelé affiche finale o déterminer o pesa mututu nzala. Pour congolais a mutu pesa nzala, mutu pesa nzala déjà solo moni solo zolumba o derrière ma beza déjà tous mututu oyo acha libaya, mututu o acha libaya. Oui, bato cha mabaya pe baza. Ozo comprendre bato bazocha mabaya pe baza mozo kaka événement na bango ezolumba solo te bato tout bazo attirer attention na solo ya Pimbo ya héritier Watanabe po na nini po eza événement ya bato tout wana eza nango ba concert yango to betaka awa différence na biso c'est entre événement na concert moko normal yango moni ba Dino Madova bazolingo zanga te ba Pourada bazolingo zanga te Fabrice Kintamvu yekuta za muta côté wana menalito ya bisinga lingomba paka ya bino eza événement ya bino vraiment eza événement le patron Fabrice Kintamvu humble courtois respect mais lo chocho mais flashenga ebisinga lingomba na ozala po ya bino eza événement. D'accord, très bien. Eza événement le 21 septembre na scène musicale. Tout s'est retrouvé na scène musicale et Rosala biso très bien. Bah tout hein, boya bosomba ba billet. Ndena lobaki tantôt billet ezote kama na Fnac, ezote kama pe na site ya scène musicale. Ouais. Mais il y a quand même des questions où tu batindela ibiso da baeba ke to yamba pakalingomba waza molobeli na kati ya te molobeli te waza pakalingomba waza ADT administrateur directeur technique voilà je viens pour communiquer au Nzambe apesa moi intelligence na ara oui na ara ya oloba très bien voilà batulelo bazoloba héritier Watanabe. C'est comme si aujourd'hui à perdre esprit en force il y a que vouloir quoi paraître bon. Oui. Kolinga kozala bien abattu. Oui. Héritier batu bayebaki. Oui. A comme ko perdre yango na moni ba déclaration lelo na ba réseaux sociaux. Oui. Voir même na zonk sayo sima ya lobby na moni ndeko na biso ser na biso na kombo ya Odile. Oyo azalaki un peu très fâché sur comportement ya héritier Watanabe alobi lelo héritier ko kangamana bato bazo finga we ranson. Alors qu'est-ce qui se passe moi courant balobi comme eza bien té nani azo finga we ranson nani alobi lelo héritier azo valoriser selon ba dire ya ndeko na biso ya mwasi Odile héritier lelo azo valoriser bato o bazo finga we ranson. Oui. Nani kasi mutongo nani po mutongo azate non alobi par exemple alobi atangi robo atangi ser na biso na kombo ya Manike de John
atangi ken piana voilà bato wana suki na bango alobi que non lelo héritier zo pesa bango valeur entre temps bato wana lelo bazo finga ver ensemble qu'est-ce qui se passe valeur les années ouais faut pas qu'on ramène des petits polémiques oyo bino bozanango à l'extérieur. Il y a des relations, il y a des leaders. Boya nango pas des leaders pour nous exciter les leaders à la haine pour bino bozala bénéficiaire. Non. On a la serre na biso de Manzaka. Nous avons respecté beaucoup pour avoir maman nan qui bo maman nae mais moi makambo comment on comme appelle faux pour nani pour na basi ba comment ko intervenir vitesse makasi ozo comprendre ko zo ba les devant baza oyo baza basungaka baza na place na bango na famille baza na place na bango na foyer mais bazaka toujours ba faible ya muso ba ko raisonner pe à côté facilement ko solo la na moto eza ko pesa ye valeur na été eza kaka considération humaine ozo comprendre ko ça la pe moto bola moko boye ezate on dirait considération moko boye ya nini non alobi omemi manike na poto réseau ezate bango baza bato ba souffra na héritier watanabe banani Odile Manzaka mungana na kenda poto te siko Odile olobela poto akenda vanga auprès ya héritier ngana na kenda poto te po batutu bakenda poto wana mutu mwaza na héritier kolekanga a créer lisolo na héritier kolekanga azate mais bakenda poto héritier même bango poto avant longwa na kenda poto te na longwe na zongi bake poto na kepete naza toujours humble ozo comprendre mais siko Odile ozo lobaka o souffra na siko ngana biso bato to souffra na ye ngana koloba maniki a voyager sans raison ngana koloba nini siko tango ye azo réclamer que manika ke sans raison c'est que pour ngana loba nini non peut-être il y a moni raison raison te laisse tomber c'est entre héritier na manike Muso di solo ba solo la ke boyebite to kotaka te to zaka pe maele to zaka pe na jalousie to portaka pe jalousie et mon lokola haine moko za makambo andule to sala ke zaka na haine te to bundisa naka mais to zape famille to kuta na rapoto uta bisika moko mais lokola ezaka lokola so to yokani te to kola to obeta na mbuma lisu pe vimbi mais lobi nango mona ka bino bato bobundaki bozongi su na chemin moko oto comprendre po boza ba master il faut to yaka pe na tamoko boyo to longola makambo haine yango ko moko ta poison kala na ndule poison ezalaka te kala na ndule poison ezalaka te mutakufa na poison pasi mutakufa na poison na kisasa na milie pasi e uti wapi na ba makambo boy donc pona yo zomona kaza na raison moko te eza normal prêtre azana aza akokoza la condamné te en 15 jours pe na télévision batu bakoma koya na audace wana na ndenge nini ezana batu so bibi peut-être batu bazo nga ba baby c'est la bino concert eza ba mauvaise campagne eza na mauvaise campagne te pour héritier tous en fait ya bana na palais na pata ouais OK héritier total kaka relation na ye na wera ndenge za bel et bien fonctionne. Oui, rappelle que c'est héritier t'attambol a solisa bien voilà. Mais oui, rappelle yebi kaka ke héritier akoko pesa batu wana valeur jamais koleka nga. Wera yebi na wera makamu ndeko na miso mosi azoloba. Wera yebi oui. Wera zo kamwa ouais. Ezo utawa. Pour 13 12 15 triangle losange bapanzi on a diagnostic nanto na ebika so to beti code route il faut héritier azala héritier a ebi ndenge nini pe soki na sengi
eza bongo diagnostic eza lokola bazosenga na diagnostic ko basengi yo sikoyo États-Unis esengi yo mutu mo oza na yo mpona peso accès rouge pesanga mutu wana na format tout okoyeba mpe te ke yo nde oza sacrifié. D'accord, mais vidéo ya manike na Héritier Watanabe esali viral na niveau des réseaux sociaux. Atalobi voyage privé ou comment est-ce que ça qui vraiment important comme mamuté un problème était mais la première des choses au bato bakoko ba que manike ne travaille pas à la TI Wata. Manike collabore avec Héritier son frère bayebani na ba relation na bango privé ça veut dire one is a close ozo comprendre manike peut faire tout ce qu'elle fait pour na ndeko na ye promotion ko ignorer makambo na bango etali kaka bango ozo comprendre aza na limite na ye ozo comprendre ke nasuki awa asuki ozo comprendre. Mais à propos mon héritier le bateau bafingaka bateau yo bakenda koloba mabe ya bateau pour ndoki soki ozobokola ye jusqu'à ce que soit aller bateau kuna ole pena yo muto ozobokola ye les propos de héritier Watanabe na loba kino batabongo bari okangama nanga lisusu te bato monango un peu okangama wapi kasi apa omonaki ba matin avion bakiti ba okangama wapi na restaurant ni les lisusu. Non, toujours le affichage wana eza problème te affichage wana yé pour baye avion moko yo yebite ni ne senga ki baye avion moko non assistance à personne en danger. C'est un degré loi, c'est péché. Moto yo azana lolenge na ye azana je na ye aye auprès na yo soki nzamba pesi motema na opifo pe apesi yango aval ke sunga ye il sunga lokamba boyambi esquisse ya Yorobo comment bon Yorobo aza mwana nzambe biso tozo sala makambo nzamba ayebisaki biso absolument ayebisaki biso boye tolingana les uns les autres ayebisaki biso bo moto alingi moninga na ye ata asali ye mabe alimbisa ye ata plusieurs fois. Ok, ozo comprendre? Ok, très bien. Yango wana nde nzamba alingi alingi bato ya bolingo makasi bata bolingo makasi yango moni soki motu afungoli motema aseskize il faut oyambaka abeskize na ye mpona nini ozotuna kaka hérité bino bozalaki awa tozalaki na ndeko mwa mwasi azalaki epa na biso hérité amemaka ye poto mais ntango alongwe mpe kolongwa na ye wana non nga naza na notre vocal ne ntango alongwaka po azonga hérité amemaka ye poto amemaka ye poto aza epa na bino et pas banane et pas namona ondire yo po namona ondire koma na casquette ako et pas banane non zala clair nanga sekate zala clair na oh biso to est-ce que biso to tonganda pozo ba et pas na bino et pas na biso nga pa na yango ya plateau yango ouais et pas na awa bon et pas kota na groupe ya bato baleka baleka ndé mingi pona ko exciter leader prêtre mboka pona nani pona ko inciter nani prêtre mboka leader non bon ça moi zela pardon paralingomba toi na plateau olobi ke batu moko ba travailler na F victime baleka na plateau oyo tout le temps pona kofinga oui ndeti nani ebele non ebele banda moko dédicace ngana za non babongo te quand même non yoka ozande konanga yoka mais na kutika babongo te parce que so il faut tika na lo ou soit oyebisi ngai moto oyo yo tika to ozomona kizala te ebi makoswana te voilà lokamba na zampaka ngana bimi tango nous les gens ont la difficulté facilité à téléphone à YouTube et quotidien na ko fula te
mwana moko aza impoli na monoko na ngana bimisa kombole po naza paka ngana za master ya ba leader. D'accord, très bien. Mais kofula mutute. Yokana ebiso. Totanga pe kuma mutute mais on remarque que ba finga héritier na plateau awa. Ba finga net ingénieur nini? Te ba finga trop. Net ingénieur. Ata ba ingénieur yo. Na olingo basé na moto poto kolongwa. Toke na canal. Vous comprenez? Awa ba mema poto e pa wata. Qu'est-ce nzoro? Oui. Alongwa akomo finga. Ezaki kitoko tango akepa masa na biso wana. Azo finga wata. Tango akepa fali. Azo dénégrer wata. Bango ba oka ngwele. OK. Mais héritier atindi mutute. Mutute. Place pende kona biso yorobo. Ba bebani na ndaku na bango. Na frère na ye, na grand na ye. Toyebite. Vous comprenez? Boyambi oui. Asenge excuse. Toyambi wapi? Na sali vidéo boyambi. Mais c'est un frère. Tomba komani. Balimbisi. Olimbisi za kaka faut ça la vidéo. Te vidéo bazo filmer. Bazo filmer héritier premièrement za star. So kutena ye so sengi vidéo. Pas Kalingomba. Très bien. Héritier za star. So yo robot devant un star comme la poudre, il peut pas résister. Azanga photo. Photo kota na chombote. Azwa zéro. Occasion offerte. Et donc la photo vide coup de tête. Yo raté. Bon tumbo série faut pas pendant ko tumba banda ku ba vita imana. Au monte ko bebisi ndaku na bino. Très bien. Vidéo est l'obini le belo côté. Combien de fois bato belé baké poto na insecte? Tout le monde a normal pour ezaka kaye. Combien de fois biso bika orchestre de biso do finga ate biso. Combien de fois ate pas bato à côté ya côté wana mususu batafika. Finga tout le temps. Ya momone kotwana musubo pesa ngo pena mukongwa des niveaux kuna moni pena tisi ko tanga ko kipe bango ko te yo lobaka niveau te lobaka bazwaka cheville si là mais yo mto ila so mambo ba cheville beti ba double nini Adidas cheville longwa okobosa na ke muta cheville pa ko beta pe ba le lobby kuna yango ngai na bosa na gati bango nde ba bosa na ga cheveux za kaka malade bango bakazi okwa na fingi bango mama na bango biso to chrétiaka omoni to chrétien cheville mais bango bakazi yango besil baye ba fingi makasi bango bazola po ba finga nga nazola po na chrétien malgré cheville esili ndengo yozo ba cheville esili mais cheville esili na ngome bazobeta ba concert na ba crampe sokaza na crampe ta photo vide moi tirer ballon exact pour cramper il faut pas fondre beauté non c'est fort on comprend ouais quand la nate biso place to fandi to finga raté ouais so moni wata aza moto aza na compassion na kanke d'accord lokamba parmi ma première avion dans la vie Nazana yo ouais. Non, là c'est vrai, ouais. L'Afrique d'ici. Ouais, ouais. L'Afrique d'ici. Ouais, tout ça là. Est-ce que tango to solo la gana noko, tango yo pozwa ka tango solo la noko, asenga ko ba service moko boye pour détruire bateau ou pour ça la boye pour boya na kosunga. Non, il y a tinda bateau. Tu vas finga, à moins que ça la ndenge na onde le comment nango ah. Zo comprends? Ouais. Pour le lever la zone mona bateau ba bundele héritier, o sans que héritier tinda bazo bundele héritier. Yango moni poto e ko buka na tokozala na badani chandu. Les Chinois congolais na mer na biso. So na fongole ba parenthèse moko ezala mystique. Dans la mona place o héritier de l'accent que non. Aba mamba kala mamba karina mambo ile kara o bato bazolo ba héritier tindaka karine bonaboui. Or héritier la kisinga misa ndenga zo gangila karine pour nino salaka yango. Na misu na nga moko. Voilà. Yango wana ouais. Nazala témoin nga moko. Yo kanga omoni atanga o nga naza. Mututu o azolo bela wata. Soka komiko déborder. Ou akomo longwa na rail.
nabengaka ye mpona orienté nayebisa ye mpe napesa mpe conseil eza obligatoire. Pourquoi? tokokotika te image ya artiste ezala bongo mpona koya kolobela artiste esengi kofinga te tokozala na mikili na bamere na biso bajoyce onienze na badani shandu chinois congolais tokozala na mikili na balisa onienze ozokopona tokozala na bamikili na ba Masela, Lauriane Masela, tokozala naye na mikili, tokozala na mikili na ba Mozizo, tokozala na mikili na ba Yaya Ngoma, tokozala na mikili na ba Tutu. Très bien. Didombala kozanga te. Didombala kozanga te. Tout jeune d'Afrique tozala naye na mikili. Oh, tout jeune okende. Tokozala na ba Doumbia Ibrahim Doumbia, tokozala na ba tu ya format tout na mikili. Très bien. Alors, cette fois-ci, main noire et pas nabine aux alatés en termes de visa. Bisoto, non, nous peut être tout le main noire, to condamner pe motute. Voilà. Moto azo sala tana ye. So amone ka ifo sala on a monté mamabe po yende aza na circuit asalela. Mais bisoto ebi ka to ko déverrouiller pe main noire. Po to za ba main blanc. Et là, main blanche. Ouais. Main blanche. Non, pour toi, on a main blanche. Pardon. Main blanche, pour la correction. Ouais. Au moni, bato ba main noire. Balata abagan. Ok. Biso data abagan. Ok. Toza pe. Vous déverrouiller. Donc on déverrouiller yango. Voilà. Pour toza équipe moko. Bolinga te. Ozo comprendre. Toza sélection moko. Sélection aux nini Congo. Donc tu vois na ba équipe différent au monde ba team ebimi. Team Wata ebimi. Oyo boy ebimi. Oyo boy ebimi. Mais to renyaka kaka place moko. Pe circuit et souka kaka pas moto moko te circuit tanga nini tambola. Eza mo pepe. Tanatan. Tanatan papa. Très bien. Bon, quel est le nombre de combien? Et ben était to kenega bateau ba kesa musala. D'accord. Il y a un moment donné Patrick et Boussi bazolo bela. Sur les 50 50. Sur les 50 ba kesa musala. Très bien. Très bien. Ozo comprendre? Ouais. Yango anande makam. Yango ana makam. Ozo comprendre? D'accord. Batu ba kozanga ndole te po ba maître Christian Akara. Akozanga te. Maître Bienvenu Faso. Maître Bienvenu Faso, oui. Ozo comprendre? Ouais. Ba maître Paul Djunga. Ouais. Ba les tenda ipe ba ozala. Ba kozala. Ozo comprendre? Ba maître Chris Cicéron Bakumba. Mai na ba joli. Ozo comprendre? Charabia ba kozala. D'accord. Miki les autres na badadi, Masef ba major mo colonel ba route Canada na mer na biso. Ba ko ya Joré Milongo. Bango tout barozala. En tout cas, Ekozala Ngombi le jour là, il y a le 21 septembre. Très bien. Alors, les propos de J3 sur à l'égard de l'artiste, à l'endroit de l'artiste héritier. Oui. Toyoka ngotro héritier na maison mère Azalaki moto yosoa lobili kambo. Il faut battre exécuter en héritier soit lobby oyemba soit oyemba te c'est-à-dire ça là qui na force wana na pouvoir wana ya kopesa PMO mais na moni J3 a balayé babilo konyo sotabi c'est faux et archi faux sauf que oyazo reconnaître lobby héritier azalaki mutumoko oyo azalaki mutumoko oyo Weranson azalaki grâce belende pa Weranson azalaki grâce ya koyemba trop ya kosala ba lead trop na Weranson mais kolobake héritier a na pouvoir ya koyembisa mutu bien ko boya koyembisa mutu eza lokuta moni toya a te poto sécuisa ba mort j'ai toi kufa ozo comprendre pour mutu tout akanisa lokola soka ye koloba nda sécurité et là oyeba na rapona ne posa ka chanteur mais chante c'est tout. Oui, bah, pose à chanter. Mais chante. Oh. Chante. Ok. Porte parole. Au comme un journaliste. Viens chanter. Ça là non t'as au pis moko et kangamboka. Vous comprenez? Toujours ça là. Na beti demi tout na village natal.
na casino carnaval générique nango batrace bato babina wera alobi kabosa obina te kabose kutu déjà lembi mais wata obi oh yaka et là mais qui dit vrai abina qui dit vrai te parce que toi baza ba recrutement na biso ngam na recruter bango na ba mais faut le savoir biso ngo au recruter J3 mais kasi na Tonia oui bon biso nde tozaka to uta maison mais na nyama ouais na ba dino bas OK voilà donc biso ba to recruter bango to Washington yo kutoza faut pesa biso lumière ya biso to ne kasi bango to ba ilusu machuda ba shibida kasi biso nde to recruter bango J3 za kwa mwana na biso tito wana maison mère J3 alors quoi mwana na biso to fungole ba piste fanda awa Irene Kasololo zalawa kotawa salabo kolanda te si tu es chanteur artiste musicien ne viens pas pour des bobards viens chanter chanter. Mais il y a balaye, héritier a pouvoir, il y a rien bissam. Kolongola kotu wana te héritier kotu rabat orchestre. Na la so puissance nango kakol muto conquérir yé auto sola na yé azate. Abundisa Cambodge akobeta te mabiso wata lobi Cambodge akosa nini akobeta abeta te abeta Cambodge abeta na maison mais abeta bosa mo témoignage ba témoignage yango na no yebiso ata brigade aboyaka bato bakota ebele baza na nzela na biso batutu ntongo moni bafere bake ouais wenge komaka ya héritier oh départ ya bafere wenge komaka ya héritier oui okay. Na ngana wata na kati ya car tozokende pantone très bien tokomi na Chibangu wata bengi ntone vie ozomona te kendenge eza boye na bato bake il faut zongisa babi okay wata abenga ntone okay la histoire wana bato bamona yango je okay ntone azoyoka ayebisa wata abi héritier orchestre wana ya yo sala nyonso olingi ela wana ventone wana ventone babi azonga te pourquoi po ndeko na ye bibiche ya journaliste ya mwasi nde intercalé liboso porte na se na bandal awebisa biso bien boyoki posa na ye po bafere basali nini balongwe bajide te bakei yango boyoki posa babi ndombe aoya obima te omoni na makambo oyo tozosolola lelo héritier aza formateur de leader oui héritier Watanabe oui bamasebelo omonaka babeta na baorchestre série moko ozoyoka héritier baoloba héritier asala orchestre tozala na maison mère mais balobaka héritier déjà asala orchestre ouais nayebi je me rappelle ouais bamisia mo tout lelo bakoma balider tout ah bon tout bamisia tomona bauta kotama tete bakiseso baokita balemba ok ozokoprendre Maman Tété, Bimise va misser belé. Musicien presque tout. Tu parles de Fabregas? Je parle pas de quelqu'un. Ok. Je parle de beaucoup de musiciens. Oyo babimi. Nazo s'adresser na mutute. D'accord. Bayebi. Bazade ya leader. To mema bango so na kana te me. Babandaka baye bafandi na tongo. Gida bazo beta baoyemba wata lalina. Babanda benga bango pe baye na bandal ana lob shenga wata pa yete paka gérer bango pesa bango ka cha ka bozo OK tana wata na poko OK yango moni vie destin ya ezaka kanza nzambe lelo bakoma ma leader na koma pesa na kutana bango lelo na zui 200 300 bozo comprendre très bien toboma motute soko za musicien ya kayemba loboko esungo oyebi tant que tu as problème il y a bana ista oyebaka lisolo très bien
biloko na biso to bomba ngwa ya palais po bana istata ouais bomba tokenda bomba na ndako chez toi. Ah bon? Quelle révélation? Bato mosusu bato palais mosusu bakenda opema pepa chez toi oyebi po ani po nani po chez toi zaka lokola mwana ndako ndenge biso tu tozalaka na palais bana ndako watande papa. Ah bon? Maintenant zo biso makambo ebele te. C'est-à-dire bobomba biloko na moment wana bana ista bazoluka wata ba ombuka pale bozui biloko bilamba valise biloko voilà bombe pas J3 badel bato mosusu pe moko bape makakuna bazalaka kuna bapeti nanga barumene ozo comprendre azaki mwana palais neti ye kuto akoki koya na kotémoigner te po aza mwana palais ye fo ya kotia apui ye koya kobundisa te ye kozala jaloux te ye azwa poids ya wata 100%. azwa poids ya héritier à 100%. Na orientation na tout. Na orientation carré dédouanement makambutu boye de nani sala boye carré bimaka boye sala ka boye. Ah bon? Mais ngande na zaka na histoire. Yo na ebisio ke mutu tu o aza pembeni ya wata mutu akokani nanga azate. Batutu baya ebele bakenda. Totikala na histoire ba adelesiala. Ozo comprendre aza mais akomane faible na molokai ngana geraka abusa chéri ozo comprendre oui batu baza na idéologie na histoire ti lelo na documentaire bako ozanga te comprendre très bien musicien moko te ya wenge akoloba ke o tete na oyeba $300 400 Lemusuka pa wata. Ok. Na oyeba 800. Lemusuka wata muta omemo mbatango. Yaka wa na za tel pesto kebo mutu moko benginga. Ok. Mais éviter que tu lelo atanga boye. Naza nanga travailleur de part artiste mais na l'équipe ba médecin so na mbongo musika. Na organisation, na orientation. Ah bon? Kokatete mutu so apesio sa pesio descendre l'équité. Apesio kaka. Là muso za bolingo ya okamba. Mais yo pe na mayele no kozwa basa ba desa no ko économiser, okomi pe na mo eloko. Okomi pe ko vivre, okomi pe organiser. Ba tu pe ba komi ko envier. Pour na nini la tête. Ya ngone mutesala ka mutu. Yango moni toza na temps ba polémique wana te toza na temps ya scène musicale toza na besoin ya batutu wana na ba ennemi boza na posa na bango ba ya na scène musicale na c'est le pe bobeng ça y obi boza na posa batutu toza na besoin ya batutu ba ya na scène musicale atoko mata na podium te zalata na gradin ota l'événement ndenge kolé ekoleka. C'est le paya matate à la concerne à gardien quand on a lien ba oteka billet à payer attends se déguiser ta pour les événements et ça c'est un mututu aya événement vous comprenez très bien yango moni Timwata Mobimba. Merci na boulot bozo sala ko banana chief géri kiti na mishkangandu au moni gérer ses fautes à bila d'accord bozo comprendre au moni smoke au moni petit nanga chandoa au moni ba chanteur valable baza c'est dambungu au mona koto Malik Sente au moni koto yo Shaki Sente Akib Solo voilu au moni koto pas d'achewok au moni koto babibas au mona kaka bato kumbu ya mabe ya kindoki ozomona banzeku na mbonda ba diabolos koto ozomona ba chanteuse par excellence kaka biso ba tutikali na bango
omoni Chakina omoni koto Lise Peto ba chanteuse soki ba yembi vocal nzembo ekangaka kaka succès. D'accord. Toshité Tola Msalbatu le 21 septembre. Ouais. Tosili Sinabiso le 21 septembre pour retenir journée aux Alandengini. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment la bateau Lingui à Zouabié? Kozouabié. Oui. Ils ont la facilité. Na Fnac, oui, Fnac, oui. Na site, il y a scène musicale. Scène musicale. Vous comprenez? Dans le supermarché Moussousou, na Paris, le nom m'échappe. Tozo ngelanta prochainement. Ouais. Sokomboye. Oyo nyonso tupe azomona ndenge nini ya kozwa billet te. Ozo comprendre il faut obenga président Desi. Voilà. Obengi Xavier Lopez di Zamboka. Xavier Lopez. Ozo comprendre. Okobenga bango mibale bayebi nini bako orienter yo. Obengi Akafulek, Stomi Akafulek, obengi Trésor Mbombo, obengi Bobo Beloyi, obengi Patrick Bida. Bobo Beloyi na pese mambote. Obengi mingi faut obenga Dizamboka Xavier Lopez. Freddy Lufungula bambote na place Ozali. Bambote belé na. Gamba benga batwana bakozwa babiye. Bambote belé na nani? Nathalie Kutika. Topesi Nathalie Mbote. Topesi bambote belé. Bambote belé na batutu balinga la bonne musique. Bambote belé na madame Nangaya Harmonie Ngenzi. Bambote ebelé na Easy Solution Didi Yamba partenaire privé. Bambote na place Ozali maître Gege CG Chari Ubenga bambote na bino tout batu bolingaka lokamba dingomba pakaye. D'accord. Émission les kitoko. Très bien. Sans ingé. Très bien. Kitoko. Très bien. Kaka pona promo. To bengi batutu. Ya Australie. Boya bokitaka bo bato Autriche pe bakita. Bo Pierre Rababier, bato à Swaziland, bo Pierre Rababier, bato à Ukraine pe Ukraine, ouais. La Russie pe bo Pierre Rababier, Italie, partout Italie, Belgique, Milan, Naples, na ba ville tout bozali. Mobilisation eza bo Pierre Rababier, Gérardine Suka pe billet, Pati Samba, mi pe la billet, Mutunangai, Koudé Ratakate, Koudé Ratakate, à Rosomba billet. Oso comprendre bato forme tout bazo payer ba billet zotekama bato ya forme tout ozana bango na bapoto bambote belé na timu wata mobimba place Bozali. D'accord, très bien. Merci, bonne chance, bon courage au groupe La Team Wata et à Héritier Watanabe Goga Motona Tembe. Je pense que Zamba prêté Biswaka vie Tozala le 21 septembre na scène musicale. On a vu que c'est le drapeau de la RDC, c'est la couleur. Et Amboka Nabisonde aux la représenter valablement au niveau de la scène musicale. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Je dis merci à tout le monde. Merci à Fils Njouzi derrière la caméra. Si on part. Cisco Kitenge. Ouais, Cisco. Kitenge. Ouais. Na Zambi millionnaire. Na mozo trop. Il faut payer ça litoi. Ah, millionnaire Cisco Kitenge. Mais là, on millionnaire. Ça millionnaire. Il y a vrai. Il y a solo. D'accord. Mingi azarana die kibala. Ah d'accord. Mais okoko sauter pe pa Kimi Salum, les Neymar congolais. Bambo tebele na Jimmy Belaou, bambo tebele na bandeko na Prince Bakaliri, bambo tebele na ba Roger, bambo tebele na batutu oyo bazo chapoa na lisolo oyo. Ko lisolo eza ya bino. D'accord. Lisolo yo eza ya bino ya batutu balingaka la bonne musique. Ba spiritas tout place Bozali. Rosalie na Mama Rosa. Bambo te na tout place Bozali. Très bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ouais. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Michael
Omoni Sikoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré yo na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.